retrouver on a maboko aleki na ya mwasi. Diable aza risé. Il faut qu'on épargne bana kolongola bana na ba sentiment wana mama. Yo mwana na asi akoli mama. Kotinga kay akina kolongola baleki na ya mike ba kushite. Diable azaka kitoko te, azaka lukuta mutu wana. Akoko talisa mwana ke tale loko otalaki na video, tale loko baninga bandako lo bana school, yangoyo, ale kotisa musapi. Ale mwana sani akotisi musapi. Lelo akotisi lobe akoti lobe na koti, lobe mbo okuta mwana na yeye na ye mama. 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 Kusaka boete mama to fongola misu, to zaka na ba complicité na ba papa. Mama nanda kuzaka na complicité na papa, po mona koyeba ko batela bana na ndako. Po so boza na complicité na papa, omone lo mo eza bien te, ko bombela papa te, baza bana na ye baza ya yo. Yaka na kuzu ya na pemene nga na salaka. Papa, omoni pa jiva. Tala comportement ya mwana. Omoni ndeni, tanya, mikolo to pesi mbongo te, mais ndeni azosomba ba chicken and chips. Ndeni azosomba ba bonbon sur sisi class. Ngabi fona landela ye. Ngabi yaya, bonbon zosomba zimbongo wa. Oh, mon copain, mais landela kabana. Tobite ko sala serveur na bana, landela bana pour osunga bana. Zwaka tango sola na bana. Yebisaka bana le bien et le mal. O azaleki na oko simbate. O azaleki na oko simbate. Nga nazana ba masolo memba ndeko na nga awa ya Miss de Miss babenga enga. Ndeko na nga aza azotala nga na otanga na nga kombote. Mobali na ye. Abota libanda. Nenga mibotela libanda. Eko sala ke ba eko lingwana ndeko na biso wana ona lobby. Banji ko bota bana. Mais mwana wana liboso akenda kimboka ya Suisse. Kota famille ya mama na ye. Tango akekuna eko sala ke mwana ana kuna deja na mboka na asala sala ba dega ka ya bana na biso ne bakola ka mo ba dega. Eko sala ke papa bi ana récupérer pe mwana nga azala na baleki na yeba yebana. Obi ke la famille de Miss mwana wana akoma na ndaku bavana na baleki na ye akoma kaka kangama na baleki na basi. Oh. Ndeko mwasi abi Miss nazaka na motema mabe na ete ata mukete bakolo bakute ko na motema do na sangisaka bango mwana mobali nanga ezake mobali nanga abota ki deja va do na ozana kana ne yani abi so na ye mwana kuti mwana oyabwe na kuti mwana nanga avandi na garçon na bakovana bazokanga mara trop bazokanga mato muko musuzu ndeko na biso ngwa mwasi abima keke sa ba course amona mwana wana mwasi petite fille wana abengi na téléphone maman. Tu es où? Ndeko na biso mwasi abi je suis au supermarché. Abi maman rentre vite. Rentre vite. Abi mais pourquoi y a quoi? Abi maman rentre vite. J'ai dit rentre vite maman. Akati. Poani ndeko na banede ya ko sali ba menace ya ko simba banede ko simba. Sko mwana na akola aza mwana mwasi ndenga zokolela za bano baza mo esprit dur. Azo frimer malgré ndeko na zo fina mais azo résister. Nana pesi pe nan zoto te. Mais ndeko azo fina moi fini libele et moi sali baboye babilo mo boye et moko omona na ba PlayStation de bana babetaka omona auzaka nan ndeko na ya mwasi wana olinga sala boye. Et là, on dit moi ça c'est là moi na bengue maman rentre vite à la maison. Et salami la France, ma caméra loba ici je parle pas du blabla. Je dis ce qui est vrai. C'est ce que moi je dis c'est juste pour interpeller les mamans, surtout les mamans, pas les papas. Les papas viendront après. Le maman, il faut bien surveiller vos enfants à la maison. Il faut bien surveiller nos enfants à la maison. S'il vous plaît maman. S'il vous plaît. Tout si kana ba délire na biso wana. Nzamba pesi so bana poto si sa misala na bana tina suka. Pardon yaya. Pardon. Ndeko moi si ta mwana benye allo maman zonga mbangu zonga rentre vite à la maison mwana maman pena nzamba simba ke motema bi pourquoi abi reviens vite ndeko Olga Williams R4K maman zongi mbangu tanga zongi mbangu ayo kuta mwana ça va abi ne viens qu'est-ce qu'il y a abi non nalinga ka ozonga abi s'il y a quelque chose faut me dire non habiter nalinga ka ozonga maman betikara ndeko serwana azana ndeko na mwasi bavana na ndaku na bango eza makambe esalami na Paris esalama eza du blablate esalama ndeko na mwasi azana ndeko ne bavana na ndaku wana amonaka moko bazizani ya bana mwana soka ke toilette amona ya mobali wana pa ke toilette babilo mwa bongo ayebisa ndeko na mwasi ndeko na mwasi achaki yango kate siko l'air mwana wana bengi mama akomi siko benga mama ndeko mwasi abi na sala siko kibo mama na nga na ndako ayebisaki pe mobali abi na ndako awa
ndeko mwasi moi amonaka bana mais moi toloba no ezate po ekosalamela biso te esalamela bana te jamais esalamela bana te batika le afi wana le mwana benge le razongi mbangu na ndaku aye kozonga mwana na bite eloko ezate mama na avandi ayebisi ndeko na bitala na nyo ndenga benga yenga yo zaki te abi yaya na yebisa ki olandela eloko nye kosalama mukolo mususu papa na mama balali na mbetu tango balali Saint-Esprit ka nenga sala ka makambo na ye nzamba lobi soki na lamu na zwi mama pona kende na ye na cuisine mona bana wana papa wana aondima te po mwana na ye azana kati na kolamusa mobali nzamba lamusi mwana papa mobali un bon tonton papa telemi akendaki asuba tango akende ko suba azoyoka na cuisine ezaki mwinde bande kopela tango papa zolekana basa kwa babomi mwinda bonsoir Olga William triple kamam Lidin Tilou, bonsoir. Papa la moni mwinda, papa moni sispe. Papa sali lokola aiya na cuisine. Apelisa mwinda boy. Aokuta mutakala mwana na ye ya mwasi na oyo ya mobali mutakala. Yaya ya mobali, pona lo bango bien, sabanda bandaka akosimba. Me mukolo wana, yango akomaki ko benga leki na ya mwasi ko swani sa ko lukwa kwa abana forcer ye po basala siko ne rapport sexuel yango mwana wana abengaki mama na telefone zonga mbangu po ekomaki siko po mobali siko abana siko ko luka kokotisa mwana lingaki yango ta permeta ki te place wana yango nzamba sali siko mwana wana ya mwasi na ya mobali bakomi na ba guerre na ndako kosola te ko budane mobali ya mobali abana ko sala kwa mwana ba makasi na butu wana siko ne mwana ya biso mwasi alingaki so pa lingaka cede nde na kati ya chambre na cuisine papa lera ye apesa mwina boya kuta bana mibale mitakala me mwana mobali na bana ko kotisa te bozomona eza ba biloko tokoyi kokumisa te eza ba biloko tokoyi kobetela maboko te to uti de na ba famille o eza na makambo eza inceste eza mabe na miso nzambe. Lelo biso toyebi maloba nzambe babi vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira soki vérité affranchir yo makamsu ko sala ngote soki conscience no ezoloba ko sala te landela bana surveiller bana zala na complicité papa na mama na ndako po bana wana soki lelo bakoti si vi wana ya kolala yeba ke génération o etikali bandolala eza mabe mama ba conséquences eza mabe makasi la famille na yokaki pasi li solo ndeko beta ka bibenda ba mama matoyi ba sive bana balandela bana entre bango na bango bakomi kolala awa na Kinshasa yo yebite ke baja tata na mama ezaka na Congo baja tata na mama na ezaka na Congo oyebi combien ekomisa bandeko na biso na ba problème oyebi ba biloko misuto zuya ba mari de lui ba femme de nuit e utaki na ja tata na mama ya ba Karine ezaki kilele Karine ezalaki kilele lelo ana potende to yo bakezaka kilele mena Kinshasa to sala rango olali pena ndeko no boye bozo sa frotane boye na camarade po yo papa ye mama menzoka eza babiloko moko oyo diable abomba ka muke azo former batu muke lelo ye ekoma ko bima na via batu na kimukolo mutu mso avai na libala me makamwane ezo réclamer ye po asala ki yango déjà siko eloko abongo esalamela yo ya ki papa na mama yo moko kutu ozala déjà occasion déjà ba viola yo ba viola na yaya moko na ndako ba viola na noko moko boy na cousin moko boy na Congo bandeko na biso mingi bazaka mitema mabe yango mama tozala mayele toza ba mama ya ta lelo ya kilelo na nzambe na kotimbebele to tsa nzambe vraiment na première position nzamba sala biso grâce to sosola to sive bana pona Kinshasa to sala ki Karine e memela bato ebele lelo ba problème mingi bitozo zwango yuti na ba ki Karine bandeko ebele na Congo ba viola ka bandeko na bango basi ozomona bozovanda boye na ndaku mama zoyeba te nzoka bana ba cousin na cousine babimaka déjà na ndaku banini esalamela bato ebele baza ba victime nango bazaka ba innocent bayebaki te bayaya bakosaki bango banoko bakosaki bango bagangelaki bango bapapa moko boye bazaka na bambongo mingi bakosaki bana bakoti bana na nzela ya bondoki po wana bozo transmettre kindoki soki lelo oyebi ke ezalaki mabe faut tozala na temps repentance soki eloko ekomela yo kolinge komela bana te o komela bana te na ndeni na prière na kolandela bana bien
eloko eleki prière eza te tokota prière en ligne po bato bamono te akotaki na ligne to akabolaka ba prière eza ke po tolukaka nzambe ya solo nzambe asalaka na biso grâce asalaka na bafoyer na biso asala na bavie na biso grâce atoboti te tozalaka sincère tozalaka bolingo tozalaka bato vrai tozalaka bato tolingi nzambe tozalaka bato tozolinga malamu ya bato na biso baza pembeni bacharge na biso bana na biso baconnaissance na biso bana bazobeba mama botikelaka bapapa bacharge na bango etanke parent tikelaka papa charge na ye ovandi na ndaku papa aza papa mama aza mama papa mama yo kominimizaka papa te pa bana okokokitaka papa te soki likambo eza na ndaku pa mama zwaka ta papa aza papa aza responsable bana wana ata tokoma komona bango biloko pamba baza ba responsable makila ya bana eza na papa bakila papa eza na bana wana akoki koloba likambo pe salami koloba te ke eza ni l'essence fait te yo fongola ki porte tika papa zora place na ye mama zora place na ye soki y a quelque chose qui ne va pas à la maison avec les enfants il faut que zoaka temps ya ko expliquer papa eza na ba makambo susu tam suza ya minene moyen oloba na papa boezate lukela ngona ndenge moko boye oye osoyi na papa ayebaka ndenge bana bazokola na ndaku po bovana na ndaku moko faut papa yebaka kobombelaka papa te ke obana basali bo non yebisaka papa bo trouver solution ndenge ko na mwasi basolaki na mobali nde ba kokanga bana mobali ye moka moni kimona meso ke mwana na ye alinga abuse na baleki na ye papa yokaki pasi po mwana wana obani ba abuse na ye aza mwana chéri ya papa na ye enfant chéri ya papa na ye donc papa wana alinga mwana na mwasi makasi siko mwana na ye mobali wana aya kobebisa mwana wana nana ngo permettre azate munyo salinga aboti bana po le bana babala babota bakola yo nanyo ya kobebisa bana wana otika semence na nzota banana otika mwana na semence ni okoma o récupérer ye place na so ando zala o tira ba point de contact no na nzoto na ye neti na ndeni non